raison pour laquelle il a été publié sur Facebook Afrique, là où il y a plus de 214 millions d'abonnés, pour dire qu'il est le numéro 1 en RDC en ce qui concerne la rumba. Ah ouais, comme ils sont maramboyés, bandete. Bakomi kolongola non ndenge eza boye komi na bandale leki komi na ngomi soki gomi gomi na gombe leki komi na kingasani est-ce que makambo na musique ezala donc soki lelo pe regola lobi ke naza tata bandalungwa bino bomoni yango mabe bokomi kosalela yango banalise ya lokuta tokobeta sete mpona likambo mpe ya homme acoustique mokonzi mboka alobaki kela sekomo fele yango nini le padre afandaki alobi nini kosala mpo azongisa alliance oyo ezalaki biso na bafana donc ezalaki koyemba yango nini lelo acoustique ekomona la porte de tout le monde mpo eza eloko moko eza na gratuité oyo basali lokola manike tika komba fere na monoko na yo fere gola aza masa na yo te akotikala mpe kozala masa na yo te na mususu ase gardien ya bilima oyoyo mukuse moko boye bonaka na mbudi ase gardien ya bilima kene moko boye ase gardien ya bilima kotanga komba fere ntongo midi poko na monoko na yo ezalaka nini yango L'état d'urgence sanitaire, est-ce que Ferré doit reprendre ses séances de répétition, mais également ses travaux en studio? Exactement, comme le pays. D'ailleurs, laissez-moi quand même, avant de commencer, féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour les ordonnances nommant les magistrats et militaires. Et en passant, je profite pour féliciter Gaël Lim des procédures judiciaires et Patrick Tshisekedi. Il y a, comme vous l'avez si bien dit, pour retracer en fait la vision de l'artiste et musicien Ferré Gola, même les autres genres musicaux. Et c'est ce qui lui a valu le prix du meilleur artiste africain avec la chanson Jugement au Canal d'Or Acte 11 au Cameroun. Et dernièrement, je pense que mon aîné Zachary Bababas ne pourra pas me contredire, il a défendu bec et ongle la République démocratique du Congo avec ses fameux concerts en ligne sur Facebook Africa Together Against COVID-19. Où il a fait montre de tout son talent, raison pour laquelle il a été publié sur Facebook Afrique, là où il y a plus de 214 millions d'abonnés, pour dire qu'il est le numéro 1 en RDC en ce qui concerne la rumba. Ceci étant fait, il se tourne maintenant vers la musique urbaine. Bientôt, nous allons assister à la sortie mondiale de l'album urbain Harmonie avec la première couleur qui est le single 0. Bientôt, l'artiste et le musicien va encore faire parler de lui. Alors sur ce, nous invitons tous les mélomanes de la bonne musique à s'abonner massivement sur tous les réseaux sociaux officiels de l'artiste et musicien Ferré Gola, tout en souscrivant un abonnement Spotify Ferré Gola, Deezer Ferré Gola, Amazon, iTunes et que sais-je encore. Laissez-moi pour finir dire un très très bon dimanche à M. Berado Prince des Amunda, Yadada Ngwabana, Yannick Aïna Monet Invisible, Trésor Pembe, le fils Nkele le général, Fanta Fofana, la maman présidente des femmes, Claude Wukebakono, le président des femmes, Célé Labana Bekoupe, la vice-présidente, sans oublier Tanga Soué, la canadienne, Natacha Tantine Koukabou, Pepembo Maboko Bank, Djal Kikita Djal Saint-Pierre, les bâtonniers Koko Kayoudi, Missamou Abende, Isono Sara, la patronne, Naomi Kapinga, Raïssa, la reine des Pembe. Merci beaucoup Stanislas, Lyon de Rotterdam. Alors, Marc Aouz, chef. Ouais, je suis le directeur. Donc, je suis le padre que vous tokobeta sete mpona likambo mpe ya homme acoustique lokola mokonzi mboka alobaki kela sekomo fele yango nini le padre afandaki alobi nini kosala mpo azongisa alliance oyo ezalaki biso na bafana donc ezalaki koyemba yango nini lelo acoustique ekomona la porte de tout le monde mpo eza eloko moko eza na gratuité oyo basali lokolaka
Julien Kosenga mibale. Allez, toi qui opese mibale. Julien Kosenga misato. Amana bana. Ala Julien Kosenga nzoto. Kosenga nzoto. Mama Kosenga nzoto. Kosenga nzoto. Mama lingi bongo. Mama lingi biscuit. Joël Bakwa Konga. Non, bravo pour le poulet. C'est la première soin. Animateur Nabino. FIFA de l'animation, tata mokambi animation. Le padre s'appelle Samakambo. Moi, quand ça le to zongeli studio, tout bazana pour ça bima na première soin ngi zalaka. Bazota langa maître Fabrice Meye, bazota langa Joël Bak Bako, bazota langa Laetitia Longange, Linda de Sosis bazota langa puis Yemoko Sydney Kando aux États-Unis. Merci maman Mamie Hélène. Donc il prend le numéro de contact pour Bengi Bless Créateur na plus 243 89 53 79 03. De Ferregola qui nous a un peu apporté de la chaleur sur ce plateau de Carib Variété en ce dimanche. Nous continuons par vous proposer cette image. C'est d'un artiste musicien congolais qui vit actuellement au niveau de l'Europe. Il s'appelle Ladi Miyembi. Il est vrai mec, c'est la chanson que nous proposons ce dimanche pour souhaiter un bon dimanche à l'architecte intelligent Siméon Moussinoto. Méchant, bana poto bana mikili. Nazana méchant, vite, fait, chaud. Bana poto na téléphone vite. Bogar les gars. Je suis venu défendre toujours la personne qui fait des bons travail. Celui qui fait des bonnes choses, fait rigoler Jésus de Niance, ni Kaboroni, na papa Hervé, MVP, bana poto bana mona tena avec force. Na betel bango chapeau ya Valentino. Zongo bien nga micro bana poto na ko banda boye zo ina mabe. Chapeau à Valentino et puis na lunette yo ngana ko fiolo mide to za laisser débat wala ta lunette à cher. Ana kin. Na bato le kaka na télévision. Oza émission mbanga na mbanga bana poto. Na pese bino bambota trop, place tout bino bozali par rapport. Merci beaucoup na mon frère. Chacun sa désir na ma caméra Lionel Chamala muto simbi bilili par rapport à idéologie à ndenge ezalaka bana poto bana mona ntie na yepo naza mulobela bana mboka na kotikala toujours mulobela bana mboka et je défends mon pays sur les plans culturels na musique congolaise bana poto na yebisa kibino tolengela ka faire rigola po chéri de poule azale sel mutu oyoyo atikala na rumba so beta rumba bato bazo bina ça dit que papa kaleta ngwa kufi atika rumba papa wemba atika rumba. Oh, Luambo atika rumba. Debe longo ya musique bana poto. Awa wa Kongola komi motema mabe, c'est-à-dire que ba komi ko comparer ce ko ba commune. Telle bassesse ya esprit obiso tozana yango na kisasa. Donc ba komi ko comparer sikoyo. Pardon malgré tozana moi zela ba comprendre kaka tokolo ba kaka pona ko tika ko mongolo TV ko bon na radio. Awa we komi susu makambo yemba ndete. Ba komi ko longola non ndenge za boy komi na bandale leki komi na ngombe soki gombe. Gomina Gombe leki komina Kingasani. Kingasani est-ce que makamwa na musique ezalaka? Donc ce qui le fait rigoler le biki naza tata bandalungwa, bino bomoni yango mabe bokomi ko sala yango ba analyse ya lokuta. Et pourtant ngana bino to yebike batu tout basala wenge bataba na bandalungwa te. Basa pe ba ne grandi te. En réalité des choses mutu fa to pesa ko tu chef ya bandalungwa na ba musicien c'est celle au scrum. O ba boche na bandal, akoli na bandal, a passa moment na bandalungwa. Tous les musiciens to batikale ba bota na bandalungwa te. Bandal pesa commune net ba commune tout. Net ngane na za bonaka na âge ya 15 ans na bandalunga. Donc na za mwana bandal te. Na ka d'électeur ba ko manine. Et résider na Mbujimayi kananga. Botanga to ou bien ki journaliste ma bozo sala ngo kaka po ba mona bino na TV na ba choko bo pakoli ba sa poto ba linga bino tondeni. Ko sala ka analyse lo coûte ba mona bino ke boza ba danger. Je vais manger quelqu'un na za na méchant pour ça na lui mutu na rolia mutu mo bimbangai. Mususu photo sala ba débat on va pas comprendre que non débat obiso tozo sala ba tamayele ba tozo tala biso donc bokomi ko sala ba analyse lo kuta kaka makamwa musique que non ce qui fait alobi kaza tata bandalungwa asoma ba mapango ebele na bandal bino bokomi lo ba te faire eza complexe par rapport à quoi ngana utambo ka kananga na za kisasa na za bandal la seule commune ya mbanga na kisasa c'est bandalungwa. Nazana bato ngana tanga na bango na bandalungwa ngana tanga pe na bandalungwa na laïque donc ngana zama na bandal te de faire rigoler lokola faire rigoler c'est normal à tata bandal puisque faire rigoler a passé beaucoup de sa jeunesse ici à bandal atanga na bato bandalungwa ba confirmer même na koyema na bandalungwa
asomba pe ba mapango ebele bana bandale ebele ba misele lo basomba ba mapango te so na lingina yebisa bino baza ba mapango te qu'est-ce qu'ils ont fait ici à Bandalungwa non nga na mwana bandale osomba nini osala nini ochangea nini bozo ko sambola na internet ba sokoto mulende lelo nga na za mposa makambo wana te bobeta nde musique oza musicien Bandalungwa binisa nde batu ndenge mesana o nga na uta bandale ezalo uta kingasani yino saba lume ye wana uta est azoko binisa ka monde ate batu azobina Aouta mboka te est-ce que inosa balume ndenga zana ko yebisa za congolais te ou bien za kinois te bato bakolia ki kinoiserie bato bakolia succès bakolia musique congolais faut bokola wana za makambo kala do mutavani ne pena bwa bike no ngane na za bona za yank véritable yank za muto alukakalar yo za yank otemi na kwena ba machete o ngana za yank yo koleka te yo za yank kendo lukambongo makambo kala bozana yango na internet bovandi kaka misu na bino kaka boye po batala ka bino bamona bino boza ba danger nazo recadrer moko na moko manike o azolo bakiyeza tanga na soki na 5 anciens manike yo zaka na bandali te manike yo zaka na bambole petit pont c'est-à-dire eza frontière ya Bandalungwa na Selimbao donc ozana kati yo ko bateke ngwana vana na bandali ovana na bambole petit pont zo vana na bandali na veni nini bambole petit po eza frontière eza neto zoke lufu katikati ya Angola na RDC ndenge moko pe bambole ezali do Selembao na bandali oza katikati okolo bateke no yo oza mwana bandali obetaka Bandalungwa makolo nanu mwana mwasa betaka makolo kolongo a Bandalungwa ti pen makolo ozoko finga faire pendant que yo la gomme no coûte c'est si là na ko beta makolo comme la cigarette nzela ozoko sambra bana porte faut comprendre que non nous sommes ici à Bandalungwa na Bakayau na yebisi bino toza na Bakayau so boyebi joueur a muneno asala ka succès na poto comme une compagnie soko tali bien ko ça peut-être à venir à ba compagnie ko ça peut ko ça paix je me trompe plus et ko ça peut ba compagnie wana donc ba Serge compagnie banane à venir na bango ou bien côté na bango donc toza na Bandalungwa malgré bango bani makateka baza na bandal bozoko samboya ka pamba bandeko boluka lar boyoka musique à faire rigola neni nazo beta musique à bien bino bozaka ka wana te faire rigola lobi boy bana poto manike azo finga batu j'espère que TV za radio te pour comprendre kaka ndenge na ndenga idéologie kaka manike azo finga batu que non faire rigola n'a rien à voir n'a pas étudié manike yo tanga na banani na kisasawa na bandala otanga na banani professeur na bino nani na pesa au cours et pour tanga na classe nini na école nini pour la kofinga faire yo zaka musimbela ba musicien ba téléphone na ba biki mwana bitinda ba musicien ba tinde okendo somba shimboke yo okei ko somba shimboke kendo somba boye okei ko somba shimboke qu'est-ce que tu as fait ici à Bandalungwa ça c'est du mensonge ba yebi okutu te manike na bandala ba véritable bana bandali ba yebi bango ba tunete ba onos limambe le prix Nobel de la SAP ba tunete ba Chiko Sengo Chima famille de Biltu na ba pasteur tibe ba père na biso bato ba mabiso na ba bandalo oyo bakoko de la so opérationnel bato moko boye baza déjà connu ba Solange Boite tanga sol donc tozo lobela bandal te tozo lobela Kishasa ndenge moko ba bandal eza état de droit état d'esprit ezalaka te bana poto balongola bino ke no esprit bandal ezalaka te na musique toza na esprit wenge nde mutu ezalaka wana esprit wenge za ndenini finga kingani tindika chakal do tindika chakal bozo comprendre makambo zo kana Bandalungwa donc na Bandalungwa bana poto eza ba bezité donc bandal c'est Paris mais Paris bato azo ko bunda kan zelanzel par rapport TV radio te bogarde la presse je dis que la vérité bandal les anet lemba bomoni makambo zo le kasima bozo yoka donc pona koloba ete tozana kisasa ezalaka goût Lionel a la caméra sur la bilili po bazo bunda liboso caméra bana poto batala rabino manike tika kwa faire na munoko na yo faire gola za masana yote akotika la pe kozala masana yote na mususu a se garder a bilima oyoyo mukuse moko boye vona na mbudi a se garder a bilima kene moko boye a se garder a bilima kotanga kwa faire tongo midi poko na munoko na yo ezaka nini yango yo ozolo ba kozama na kitambo tanga na banana na kitambo otanga na banana na kitambo yo vona na mbudi kunati
na mususu aza makolo milai pede moko boye na nsima ondere batie plâtre ta makolo milai soit disant soki mura soki muda soki nani na équipe na bino tu ba soki banani soki bakamundele soki badendo soki banani na mususu mama moko boyawa ole le journée mars soki le 8 mars olataka maputa ofetaka na ba mama yo kolataka ba pantalon soki kisi ya ba soki banini soki kisi soki nini mama mkolo moko boyawa azoko tsambriaka kolataka ba pantalon tala munene pantalon okotala pe âge 60 ans 60 ans mais azoko sambriaka toujours na bakamba ba baisse ba succès ba mone danger ole ozo temps babala yo le jour ya le 8 mars ofetaka na bana na yo ofetaka na mobali na yo mukolo ba mama mais yo zo sambriaka kolataka ba maputa ba pantalon na mama ya le 8 mars ozoko sambriaka na yesa bino je vais regarder là où il y a le mal, je vais intégrer là où il y a du bon. Dans le bon. Ouais, ça juste moi vite fait. Dans les gars qui pona loba. Bana poto bana monde entier nazo ebisa bino boy. Musique congolaise, eza makamba kozala peut-être na lemba te, peut-être kozala na bandal te, peut-être kozala natif ya commune moko songolo te. Musique congolaise, eza musique même muto aza na États-Unis. Ngana bino to benga bana poto bana monde entier. Bino kuna na bapoto bokena ba 40 ans, ba 45 ans. Pourquoi to benga bino bana poto? C'est parce que boza déjà confirmé quelque part que non boza ba européen bo vanda kuna. Bato ba beta ba deve loterie na ba âge ba 40 ans. Ba kenda ba poto kuna. Ba kenda na ba 50 ans. To benga bango ba djika bana poto. Est-ce que ba bota bana poto? Baza déjà ba to ba confirmé déjà quelque part. Ndenge moko bogar de la poste na utaka na se confirmant na bandalungwa. Ndenge pe batebele ba se confirmant batutu basala wenge bazaka ba ne grandi na bandal te papa cheka zalaka soki na gombe nanu do avandi gombe na ba mindele batebele mais lokola ba confirmant na bandal bon wana bima na bandal ya wana ba komisa bango ba na bandal en réalité des choses tous les gens qui ont qui ont participé na clan wenge basaba na bandalungwa te do tokolo bela bandal te bomoni bitumbe utuko leka na sima awa eza na bandalungwa no tokolo bela bandal te tokolo bela ngote do bana poto na komi na suka émission donc na 6e émission na kopesa mbote na Solange Bouette tanga sol merci beaucoup na batutu bazota la biso merci beaucoup na sima caméra Daniel Lionel Chamala merci beaucoup na batika nani ise batika donc tous ensemble kaka ndenge za kaka Clarisse batika batu baza tellement ebele sans oublier c'est l'Oscar Poutine Marc Olivier Marcandi maman Claudine la grâce monter ma papa c'est le meilleur olingaka bongo te maman Claudine olingaka bongo bana poto bana monde entier avec un partenaire idéologie et restez toujours branchés sur votre chaîne émission manga na manga eza wapo au sali mabe na recadrer yo nazongi somba la moko na nzela po ba yume bele ba mendre ba ngoto bobo ba jobo ke ba mulele bazoko sambra na internet ko finga ka ba tongo midi poko état de droit yi quand tu fais de mal on va t'arrêter directement oko mané tu la kenge na